alobi mobali oyo maroki voulait alinga ya kobala ye c'est un violeur. Ça veut dire que fiancé aux yuana c'est l'émission malobi fiancé alinga ya kobala yoana a viola kabana mike. Déjà ce qui moi c'est un musicien, moi c'est star déjà za star pour ça dans le monde wana pour européen ça n'est déjà moi c'est star wana façon di bana bango les gars na yebité basa azaka moi c'est star bali star zo vani na ndako wana ça on na kinta on comme na podose ga ibinde na kinda git data ngo banga azo kindo ko tinda bato ba finganga una za artiste koni le wa mobile ne c'est kana respect mobile ne était on a encore le que si réellement est vrai déjà ndeko o aza mama ya mwana o basala ki bongo tanga yuki akoko benganga mobali wana azaboy aza mobali mabe tala kutu muninga na ngai to ngai mokonde abimaki na mwana na ngai donc azo abise na mwana na ngai ya 6 ans ya 8 ans de na yokaki yango soka benginga a préveninga isa mabeta donc déjà épargner mobali kimisi mobali oyebi pourquoi kimisi mobali oyebi comment vérité ni bosa on a casse oyo bombi oui na yokaki yango et puis batindela kinga ba vidéo na meka kota vidéo ne bandi na koka kotala ngoti na sukate nga na vie na tika c'est pas na malheur mutute jamais donc si on a sepé na passe monde qu'on a za nango ça dit que non sambe nzamba solo te nyoso wana mte mais ça papa ya bananga bien que tout cas na mwana moko akufa na ye asa papa ya bana na mobile na liboso na botane bana na vie ezaaye ça comme la niveau na part nanga na limbisaka na za problème na problème na été pour na ko sepa na passe na ta mukomote na amoni yo kaboni na papa et tout ça réaction moi na yo mtola kana mwana réaction ezalaka nini réaction na ezaka bien mingité na âge comme dans 17 ans au robot le téléphone quand même mais ce que Monica Kamba ka maman qu'est-ce qu'il y a encore tu as fait encore qu'est-ce que tu as fait encore parce que maman sur les gars ata ngana zana kasa mamba onte mais ce ça likambu na ye moni bat bande ko ba zo miniature na photo na ngamba na miniature na bango. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Zamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzambe ateli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Ici ka bazo bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo to yoka maman Emily Seti Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fondement même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que c'est eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, bah, provision tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso, na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, Bengibiso na plus 243 97 666 66 04.
Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atali na tension esili bilonyo zibanda salanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango bayekolakisa na papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème ya mokanda to akeprese nazwaka barégi na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya Ozana asali na bomo na nga tokanga na nzambe nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse prophète TV na YouTube nazozela bino na moto. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote boze ebele bokota la biso mokili mobimba. Merci na ba oyo bandima kota la biso awa na Chebiso Télévision. Un grand merci à notre sponsor Jésus-Christ Nazareth. Matoni mingi na bandeko nyonso pe ba talaka biso ba consomaka biso mokili mobimba. Merci pe na mama Meliseti mayinga mwasi nzambe. Un grand merci na batomite mama be mbote na bino esika bozwami nzama pambola bino botika motema mabe. Merci mingi pe na Lidi Mukadi, ma femme, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux encore une fois pour nous suivre sur cette chaîne Chebiso Télévision. Makambo Izali. Neto lobaka makambo ezali na mboka oyo tebite Congo eza gu nena lobaka kenga na kozala congolais pe na kokufa congolais na kotikala pe congolais na kokota lola na za congolais po ekolo na ebite soki tokozwaka ngo wapi lelo na koyambela bino moko ya ba artiste comédienne abenga mbongo na kombo ya Mawogi Vole boyebi très bien ba nungu eleki na kati internet to yoki que ba comédien ba komba hypocrite aye ko loba pe aye ko défendre pour nani ba comédien ba komba hypocrite to yoki pe que soit disons alinga bala akoba azobala nani to yoki pe que mobali yango pe alinga bala po makambo salaka est-ce que osala mwana ya moi si to koyeba on émission lelo to yoki pe que moko masolo ezebele pour ne pas dire tout na introduction mais je m'en vais dire bonjour Mawogi Vole. Bonjour, Cheikh Moukadi. Sangoni. Oui, très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Romiso Gou, hein? Moukadi. Oui, bien, merci beaucoup. On va regretter, hein? Ah, Tikangaï. Donc, moi, si le roi est vraiment maman responsable, une femme comme toi, n'allez là au fort. Merci beaucoup, Moukadi. N'allez là au fort. Il a dit, madame Lydie Moukadi fort. Bah, passe à tout le monde. Donc, voilà. Mao, oui, bah, au semble la rose chrétienne. Soukara chrétienne, mais la servante de Dieu pour la selle en Zambie. C'est là en côté ni. L'église Nabiso. On est. Na semble la CFC pas pasteur Jean-Paul Maeta. Dans un département il y a ba femme de la foi. Donc voilà, nazana côté presse donc nazana katia lingomba nazapi na ba département où nasa attaque chrétienne naka mondimi simple te na kika na bana ki église dimanche na sambi na zoinda non na c'est la penzambe.
pasteur de la foi na pêche mbote sika ozwami donc ngape na sepela na pasteur wana pe mingi po makambo salaka et mona na kiasa mamba solo mawo ki voulait est-ce que okoyi ko sambela to ban émission yum to minga émission ne faut bondela ti tiana c'est sambela kaka to bondele Seigneur te pèse merci pour être au Seigneur si biso na ton walelo ngana ndeko na ngashi mukadi éternel Dieu natiki moment où on a ça le beaucoup on ensemble ou assister biso éternel Dieu ne bandela émission oyo pekino sukana ngonzamba lola bana biso éternel Dieu na bina konina tinyo seza na pouvoir noter na nguya noter on se confesser comme noter nesika oyo ke musika na biso au nom de Jésus Christ sans arrêt ya we natiki présence no René Katina biso nyonso ko bana munoko ensemble bandeko ba Holanda biso na itando ke baza édifier na oya malamu ko bana munoko ensemble lola merci Seigneur Jésus pour Nathan oyo Masia Nazareth tiki le moment où na comme nous centre de l'Église c'est Jésus Christ sans arrêt amen on moi ça m'a bon délire hein? Bon to bane émission maogi voulait ya moto bana ba actualité makamna bengelo na émission lelo mais na olingala tuna nanu makamwe ko leka entre biso ba artiste comédien est-ce que okoyo kango c'est comme si ba comédien ndenge lo bande ko nanga si la bisalo ke ba comédien ba hypocrite c'est comme si makambo ngeza yo ko lo banini nangi pepe za moi point de vue na yo sur Mayoane lo bamaki. Merci Chic eloko skonga et kamusanga ezakio muto asale mission alobi ba propos o engagé ke yi mais batu ba tie ba téléphone na bango bando selon banalise bozo contredire likam o muto alobi et pourtant il faut que bananu pourquoi si la loba kiango il faut que tout na yata na privé que non pourquoi olobi ke boza ba hypocrite avant bon analyser yango na moni bandeko ba comédie pe belé ba saki ba analyse que non si la lobby boy ba toza ba hypocrite ba belé ba boya yango mais chose grave mikolo nyonso etikali semaine autre si la on a tala bantu nyonso na internet ba comment peut ça si la raison que ba baza ba hypocrite confusion je ne sais pas est-ce que les gamins na comprendre ngai na comprendre parce que si la loba qui tout le monde est hypocrite bandeko baboyango bato ba hypocrite bato baza boy mais sikoka bato baboya ki ba komondima ke na milé na biso bato baza ba hypocrite tu vois confusion et koti comme na loba mikolo confusion koti makasi faut Patrice Ngoy Musoko ayemba makambo au monde na église libanda kokota na église ya église e koma libanda lelo tozana buzo ba nyonso ba paye ba kokosala lelo ko na ngamo ba sena nzambe ba komusa ba bêtise ba paye kutu bazo respecter nzambe to komi na confusion a nyonso boboyi bobite toza ba hypocrite siko boko monzima te munu ça c'est émission te sila zaki na raison finalement ba linga ba lo basiko nini na kati wana ngai zozonga mutu mais onga na yebi ezaki na mondo yo hypocrisie za makasi hypocrisie za pourquoi parce que boko za na mutu o bosulani très bien bosolo li makambo bokabwani bokei malamusu na makambo sola ki ye peut-être nda lobaki malamusu kombo ya chic makasi mais vous partagez quand même ma solo kokene na yo ye moko akese pas chic akio ko le banché makambo bo solo tu vois un peu maintenant bo benga téléphone bo solo bien o kama chika benga maonde ni le bibo yanga oh ikomi kuna ndeni et pourtant ye muto alobaki maloba nenda ilobi kuna onga na lobi alobite oya ya bimisaki ya mabe alobi donc nazo comprendre souté do bat baza tellement mabé yonga na lobake et comme basini atango ya suka ezomoni samadia ezali ka muté mutalo bana mutu keno botu kumile na attente de la fin buzoba eza penza makasi mabe et René zupende sika bolamu eza suni sika na ngote tala par exemple mikolo na otso leka awa na po matete place à hôpital à Télémézalaka accident moko a moto eselemi wana l'esprit de vie et kambiki moto nzela abeti tono abeti pinda 3 tonneaux bakwe na se moi si moko azaki na simana akwe donc ndenga akwe na sima boye abujate makile ezotanga garçon na moto e kaboni guido kange na tolo azaki na casque azo sanza makile ma no pe manan na ngambo hôpital à Krameza batu baye bazo filmer okanga ba photo ti mwambala na kufiona vous imaginez donc quelque chose où eza grave baba keno eza vie ya mutu mais batu bandimi batika mutu akufa na ye mukadi poka ya kanga photo asa la première personne ya republier nos réseaux sociaux tala niveau
bato mibale bakufi donc mutu akosunga bango azalaki te basalisi combien des heures embouteillage crément na bana bana kolela mutuka nazalaki totelemi totali boki osima nesi chauffeur toke osima bimere basimbaka boye te loba nde toke luka tobenga croix rouge tobengela yango toke na telema boye tokomi lokwa bizengi ozo comprendre omona niveau ya mutu akomi na motema mabe congolais azaka bien mais soit bien salela motema mabe na ye aosiela yango regretter te Sabi assez la mais il y a sika vraiment là on doit chasser. Akosala lango ko regretter te. Ko longa saki mutema mabe. Akosa mutema mabe mo sepeke en tout cas mutema sa mutema mabe. Si on peut ngo sala bolam, akosa bolam mo sepeke muto en tout cas bolam ne a raté te. Donc ayebi tellement nyoso congolais ayebi nyoso. Souvent je dis congolais nyoso te kinwande. Kinois yebi trop parce que on a eu le temps et on voyage puis na kana kata RDC mais na bamboka mususu na ba province mususu congolais ba province mususu ça quoi congolais Kinshasa te congolais Kinshasa yebi na mila baninga ya yebi na nyoso ya za le premier na nyoso yenda sala ngo bien donc nyoso ye c'est 5 kinois mais congolais mususu na Lubumbashi ngana vu na Lubumbashi na umeli na travail même na Lubumbashi omona congolais à Lubumbashi aza ndenge mote na kinois azan ndenge mote différence ya makazi na to vivant na matadi mo ndambu to kenda ba voyage na ba via au senti que congolais o azana matadi azana makambu vraiment telo kwa kinois na goma également na kikuti to kenda ndenge moko donc on dirait kwena kweba na bazana façon na bango ko vivre siko na mitu na ban o bazana mitema malamu ya ba province miso na baba congolais te kinois nde ayebi mingi na koyeba ne mingi ayebi te oui ayebi te parce que kinois a même que information est faux liboso tant ba ko landelango o compagnie Isaac nango lokuta ndi balobaka vérité ya kambango non lokuta ya noki vérité ya malema ni la 107 ko koma c'est ça maoki volé to banda sikoyo ba actualité ndenge to lobaka maye ko lobama pona kombo na yo yambo c'est quelque part vie privée na yo mais kasi sengeli to le bango la télévision ba fan na yo pe mingi ba yiba ba ko mituna mituna mais kasi makambo ko leka na vie ya maoki vule makambo eleki to ka kili solo pe ya ex na yo Janine ba bengani ye pa mosi na ye mususu avant na tuno mituna ngo est-ce que ka kisango wana oyo ba bengala ki Janine na ndaku et sala ki lo lengeni oui na oka ki yango et puis batindela kinga ba vidéo na meka kota vidéo ne bandi na koka kota la ngoti na sukate ti bandi ko obaye bakingai moi bien na ye ba benga inga pe bat basola kinanga lo mona oyebiso chic mukadi eza que nga na vie na tikalo c'est pas na malheur mutute jamais do sona c'est pas na passe monde ko nga za nango ça dit que no samba nzamba solo te le ko nga sela nzamba so pe abo moy nzamba na permettre nga de conscience na nga mo permettre nga te na jour na malheur ya mutu et ça le matin et puis mutongo pe fona sepela na malheur na ye azana ni pananga to azala ki nani pananga ozo comprendre balo ya yo lenga ka mingi osunga pe makasi na vie nyoso wana mte mais ça papa ya bananga bien que tout na mwana moko akufa na ye asa papa ya bana na mobile na liboso na botane bana na vie ezala parce que nga na bota avante mobala bongo na yebi na nzela mo na yebeleli Léona yoke na makamno so azo passer na poto moi ça me fait très mal ce qui les lois bengi yo bozonga la peau jusque là mais ozana no balité bien sûr que ozana fiancé aza pembeni mais ce ka bengi yo bozonga na à reconnaître ma benaye alors ma ogi vulu za mwasi na ngai to banana yo na pasi o vandi sange pa na yo bosunganga makasi et tout malgré abalaka ba pesa o sangwe pa mwasi ya comédien moko boyi à l'époque réaction de kozala nini na pour déjà ezala pasi apparemment ndi kokyo salimate parce que asa zwa de anzela na ye aboti bana misa to kota kenda bonne chance ngana souhaitaka ye ngapi nazama na musu na osala et simba penda te on dirait parce que mon amutu azwi de anzela na ye moni na kikala wana tozaki na mitema moko botozalaka nango et puis j'étais trop jeune déjà le londe na koli makasi bona ko yeba vérité makambo ebele c'est passé na ko yeba nzambe je ne pense pas que na ekoki osala mapinda ke ezala na ndenga malamu mais sinon ma moneta na okaki sala kinga mabe et ça linga bien mingité parce que 14 ans na poto sans papier sans ndako mena moi sina bana muta se retrouver libanda non là c'est trop
Voilà, c'est trop. On a le bac kinois ayebi mingi pesa na motema mabe. Kinois za na motema mabe. Mais bon, eza makambo ya batu donc ko lo ba couple ya batu ko e baté nini ezaki na kati mais quel que soit le cas ils ont ma passe ngana yebi que moi c'est za mutu moya motema munene quel que soit les problèmes moi si va gérer. Quel que soit les problèmes. Déjà na mboka mpaya ndenge babetela nga masolo na ndenge na yo kaka. Famille nangeza na poto ya Rosi Tamba na Norvège, moi ça kababe Togo Aigle 1 na Noël Tamba na Belgique. Balobalanga ma poto eza na réalité moko nzima. Qu'est-ce que soit ba réalité wango? Il faut te la paix par rapport. Kende toza mboka mpaya. Mboka tata te mama te, toza mboka bana. Et ensuite mutango pesa na mukana te. Tango ova na skoli banda akeneti wa par exemple. Akeneti wapi? Tu comprends bien? Akeneti wapi? Mais naïbité, muto continue ko lala nanda ko ngo lali 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au lait pe na tongo la muki ko de muto moto zarane bo compagnie zate et puis tu te réveilles le matin au salaire au lit et puis on s'occuper na ban et puis aux moral tranquille. Ah non. Bato. Eza ndenge ya Jani atepa na yo muto zaki en charge bande ko lier ça y est avant na yepa na yo Jani avant na yepa na yo na lupango na bino ya yo muto bokola ye bande pesa ya ko lier ya ko mela kepe na poto même babi eza comportement na ye azo kanisa ko construire neti mibali musute bakenda obeta kayu po tonga mais na ozo condamner moi si wana na problème ni. Non, moi je condamne personne. Ah d'accord. Je condamne personne. Nazo lobande, otulinga question non. Na lobake no malheur à mutna ko sepela na ngote. Donc on a bana uto ko lobali kambo ba kinois, biso ba congolais kinois. Nde na lobi on na ko condamner pour na bibie ke no na makambo libala ba couple ba ba kota te po yeba ke nini salema ki pour que lelo mutu aza libanda. Wana na okota te. Otulinga question, soki na yoka ki pe na monaki. Nde na PCP opinion na ngati. Parce que comment Jani lolenge ya komeli conseil nyoko sa ye ke ti azake pa na yo mutu ndo ko lier ça y est akepe kuna moi ça ko sala ye. Non, mukadi, non. C'est yo kit. J'ai un peu. Ando les endeni. Atako mobala ngo couper ça muteska ya revendre mais ko liate. Non, en fait ce que je vais dire que moni premièrement la sekana pardon ba fanatique nanga. Yo mutezo lobisanga makambo ba fanatique na ba limbisanga na senga ba on dia pardon émission na senga na cuisine des stars. Que bisa bango que na mukilo muto aleki nyo César Nzambe. Tozo attend au limbisa. Bandeko to baninga to zofala ba pembeni pour que nzambe pas limbisa biso parce que mona muto azana libena ya tamoko alors na libena ngana me vonzamba limbisa ngana ngo bolinga te ko kanga mutu mona muteme akuma fardo na yo pour que tamu ko so sai mabeto ngo senga nzambe aboyi ko pambolo po na motema mo makasi kangela mutu donc ko laisser peu de pardonner nga senga ba fanatique nanga parce que na la ni mo ba mission te na ba commenter po ça qui ma non to za bat na sa moy totika justice nzambe esalaka biso bato juger te bible ne juge point totika nzambe kanda juger biso donc je dirais que tema na yo wana yango ma ya mission na yo futi non parce que nasina limbisa c'est mon frère Sikan non nasina limbisa tout c'est pas ici ba mali yo limbisi mais faut aller futi nango justice eza nzambe sali justice na ye nzambe mtasali justice ça comme na niveau na part nanga na limbisa kana za na problème na été nazana problème na été pour na ko sepa na passe na ta mukomote na auto lobango Jani azaka raté mobile mo mabe na ndenga bimé na réseau sociaux na mamunyosto oui certes muto azana mabe na malamu il y a un peu plus na TV mabe bima parce que yemoko en fait ala kisa ki mabe yango peut-être na miso bato wa ba fanatique oyaye mais de vrai na vraie vie na c'est un bon père. Aza papa malamu na vie fo lo bape bolama mutango aza bon moy ke lelo tango aza te journal lo bake aza mutu malamba ba contredire nga c'est un papa bato na sona ba on en coulisse ba yebi ke na lo bango yo mopo yebi yango na lo bango na TV ka parce que otuninga yango aza ka mobile mabete na ndenge wana na makamune ya sala wana yemo yebi pourquoi à s'afficher à bon en fait mais de vrai c'est un bon papa ça me la pe pona oui na sambela pona pe oui. Quand excusez-moi pour notre mutu na oyo moi na lobaka nini pour moi na sakoli comment na makamunyo so comment na makamuna bino ilo ba na réseaux sociaux ba oyo ba loba comment na papa ba publier na réseaux sociaux ba cheli banda papa isika ovana te papa souffre amoni yo kaboni na papa et tout ça réaction moi na yo mutu la kana moi na réaction ezala nini réaction ezaka bien mingité na âge comme na 17 ans robot le téléphone te quand même azo j'ai m'amené so tout le temps azana
na internet parce que ça na wifi donc il sait comment contrôler internet mais ce que Monica Likamba ka maman qu'est-ce qu'il y a encore tu as fait encore qu'est-ce que tu as fait encore parce que maman sur les garata ngana zana kasa mamba honte mais ce ça likambuna ye moni bat bande ko ba zo miniature na photo na ngamba na miniature na bango mais moi na ngata mona miniature ilanga ka maman qu'est-ce que tu as fait encore non je n'ai rien fait tu n'as rien fait comment batie miniature batie photo non ngabi na yibite chérie na yibite mon gars ça va côté la tête pourquoi pas bango batie fonata pourquoi mais tant à mon makambo il est qui a regretté kabi mais qu'est-ce qui se passe avec lui là-bas à tout moment ezaka raillé bazo tient na ba réseaux sociaux bazo bani bazo kize qu'est-ce qui se passe moi ngana yebisenga non uko benga oswane c'est ton père abinanga OK je vais faire ça mais si siko ya pamana na bengi te mais alaka ki benga sola na ye ezo sala pasi bandi ko mususu pe o bazo sala babilo kwango na lobile quand on donne makambo ya ba miniature wana soki mutu aza pour rien na kati ya mission il faut pas ko zo photo na ye ko tsa kati na kati ya nini ya eloko o ya zate pour dire soko tie déjà mutu kona ilakisi ke makamba lobi na kati ba lobeli payer. Hein, ça fait très mal de fois miniature nanga donc ils tambola kaka boy na zatate na batite kaka ngai en tout cas j'en ai marre bande ko nanga bo sala bongo bo épargner na makambo parce que bat bakoko épargner ngate na bano déclarer na ba chaîne na bon d'accord ko ça bongo te c'est manager nanga le jeune patron Yves Mavambo na Allemagne manager nanga Yves Mavambo esenga trop c'est trop comme on ngeli ki makas na YouTube a comment est-ce que ça moni comme on a déclarer et puis na permettre yo Yves Mavambo le jeune patron que ce qu'on yango en tout cas ça nous ça parce que c'est pas bien ba titre mususu na ba miniature wana ezo kiti ça valait pas ki bomoto to ça bat oui to ça na ba mabe oui eza YouTube eza télévision bande ko mususu ba yebele ba na biso na pe ali bande ça ba congolais te tous les gens ba correspondance na bande ko ebele ba ivoirien ba camerounais na kana ba réseaux sociaux oyo et ça peut ba moni pe mutu balandi ba bien ba comprendre lingala te mais ba musu ba comment traduire on ba yo kaka makamo ça fait très mal bande oui parler biso e moko ils ont ça la mabe ce bino ba kombo ko linga biso te ce que boza bana ba linga biso likona ngo bo comparer biso na ba Nigeria ata soni boyo kate biso to retourner à mituna au côté rappel internet pour na kota ki na internet ezaki mombala ya cela ba jour ele ki na mona kota mona moni photo ma ogi vole tikenga po to lo belo mo miniature tant on a koti na internet na moni ba che et pas ne konanga mo ka sala bébé mission pour ne pas citer les noms alobi mobali oyo ma ogi vole alinga ya ko bala ye c'est un violeur ça veut dire que fiancé aux yuana ba c'est l'émission malobi fiancé alinga ya ko bala yo wana a viola kabana mike ça veut dire que azalaka na mwasi moko wana ko vivre na à l'époque alors moi na ya mwasi wana ye wana ko tika la ko lécher ye ça veut excuser bandeko mobali ya yo na le bien na yoki je suivi ça na niveau internet mais ça dépend bien na juyo na plateau nanga kasi mobali wana ayende aya ko bala yo ko officialiser parce que bientôt là boke na mariage yo posa na bana est-ce que mobali wana akoya ko sala yango na bana na yote wana za mutuna yo lobi nini oh mon dieu webi mamuso le kara to musala oyo ce qui un jour peut-être na yeba que réputation na ngai to ki bo mwasi na ngai kozala humilié boye devant Mukilumbimba peut-être musala ngana sala honte non des fois je me demande peut-être on dit na se trompe qui tu vois ça fait très mal on est mamba boye mabi makazi bon na yebite ngana zana na potote moi si ya musicien moko pour ne pas citer le nom na ndeko journaliste moko pe ba sali be émission na ko chape ma ba extrait ba to ba comprendre ni na koloba déjà ce qui moi c'est ngwaza moi c'est musicien moi ça star déjà za star pour ça dia na monde wana d'autant que ça na monde mobile ne c'est que ça na monde nanga hein ça monde nanga déjà koloba mabe nanga c'est que respecter mobile ne a respecter mobile na parce que ngana star lo mobile na ye mobile na zovani na ndako wana we ba blog mususu so bola na mambo ya YouTube na yeso mukadi nzamba simba on dimana ngana c'est émission na si ça bien pour et au pengu ça ne c'est déjà na za moi ça star wana façon di bana bango ile kana na yebite basa azaka moi ça star bali star zovani na ndako wana ça on a kinta on comme na podo se ga ibinde na kinda git data ngo banga azo kindo ko tinda bat po ba finganga una za artiste
connu le roi mobile ne c'est qu'on a respect mobile ne été donc moi ngana le baka boy nanu pona bango ceux qui ont solo page je ne sais pas déjà na ko défendre yango te pona yebité mobile yango bango bazolo ba na yebité ceux qui mobile ni bango ba lo ba bazolo ba wana ezala mie qui voulait mobile ni ba lo bela ça peut ayeki pe kinit ayepe na kini awa kusala semblante mutu na ko lo bela pe wana moi comme na lobby biso lo ba na biso moi c'est Emelia pour ne pas citer la base il faut respecter bango mais non mobile yango personne na Kinshasa wa ngana mutu sushi na ngezali mobile wana mais quand on réagir le lenge à salande kono mwasi kwa sala na ye pasi wana ya komona mwana oya yo mobile na yo azui audace ya kosala ko abuser na mwana yo parce que mobile wana aye pa ina yo na lingo réagir nano lecture ni wi kosala topé ni wi koloba ya moto développer on a koloba que si réellement est vrai déjà ndeko o aza mama ya mwana o basala ki bongo tanga yoki akoko benganga pour numéro nanga na internet e bonga te na ta chaîne nanga Mao Give TV si muta kotika na mona numéro nanga soit na émission balobela ki nga wana akoko benga kuna pa zuni numéro nanga akoko lukanga na Facebook na Gilène Givule alukinga donc azana facilité aux gens na téléphone ko yebisa ke Mao moni mobile wana nandinga mabete soki nga na osalango Mao moni mobile wana azaboy aza mobile mabe tala kutu muninga na ngai to ngai mokonde abimaki na mwana na ngai donc azo abiser na mwana na ngai ya 6 ans ya 8 ans de na yokaki yango soki abenginga a préveninga isa mabete si réellement ki nga na za na relation penza amoureuse na mutu yango nakoboya na nga mais c'est comme abeke makamusko ba lobi ba tangi pe déjà na kombo na nga na kati siko soki eza nango faux ke nga na mbala to za mwasi na mbalte nga na mbala to za mwasi na mbalte mais na mwasi on a bimisi secret ya yena mobile no ba bomba parce que makambango soit disant ndenge na yokela ngo eza mambo alelote c'est eza mamoué ça date de longtemps déjà il paraît mon âge à 6 ans au jour l'enfant 8 ans donc 2 ans oh déjà mobile na ko abiser na mwana ya mwasi na ye ça dit que moi ça za ki au courant et puis ba yebisinga que moi si wana ndasali ke a kimisa mobali wana selo be mission mo ezoleka moi si mo à Londres ça be mission mombo ozomona ke moi ça wana ndi asala asinaye mobali ne ke non bima parce que bande konanga ba yebi da ke non yo obebisa mwana lobili solo kima ba okanga yo déjà avant que tu police a luka mobali wana kimi po bakanga ifu bakanga na mama parce que maman na aza mama la monter comment expliquer mobali neti nga na zana mwana nga moi si à 6 ans mobali a bisé na mwana nanga mobali ngo asa papa ya mwana wana te na kimi si mobali wa atabolingwa ngo elekinga lokuta muntu aliboso kangonga na kanyondo na kebengelo mbila tant déjà épargner mobali kimi si mobali oyebi pourquoi kimi si mobali oyebi comment vérité ni bosa na casse oyo bombi attends un peu bandiko ba sa banalise na ndinga ba oloba na ba miko tindela nga émission sur moi na Londres na yebi penza communauté komba ya chaîne été ma soeur excuse-moi so na yeba nga tanga kombo na yo nga tanga ngo parce que c'est pas bien avant que ça banalise musto ko loba kombo ya mutu il faut que look information na source en tant que journaliste obengi maoe ta toyoki boyo oh ya solo nga na ko loba nosko likambu ya solo wana na content de ko journaliste côté mama ya mwana tango yoki bongo kino voilà mobalo a violé ki na poto aena Congo kaspo bala mao ango mao personne na bana prévenir ngait que no mao moni mobala na poto ba lukise parce que a violé ki keba na bana na prévenir yoka mais ceux qui ont un sentiment bala na yo moi si mon temps nga tia vie bana na danger non amoka ça la une femme est censée ngai bo jamais oh bananga passe na bunda na bango tongo butu moyi nazobi ma 6 heures lokwa mobile na okoluka kokino luka pona bana ozonga ndako mota na siko na line na lieku te mona journée na lietu comme ta genou ki na genete pona sakibuna se refait pona bana na le baza bien mobile mo ba boti bango te a ko violer bango mais c'est faux mukadi et pas nango bimate na kango na ndako na bengi mbela zuyo moi si on a tant épargner mobile on a kimisi na poto il paraît c'est le bango mo badi na bango émission alongo mobile na poto sinon kima ba kango mobile na kima na Congo ce que on connaît nga poni si ni simba nga balangai si c'est vrai
Parce que moi je suis pour rien, je suis innocente. C'est passé qu'on a poto na bango. Moi je suis à Kinshasa, Nazara na Kinshasa, nega na Kinshasa, poto na kendate. Mboka msu na kenda na ngame poto na kenda onante. Donc madame ana droit ko ya ko pesa sujet pas ba c'est la banalise té. Balobi so ke poto ba ko beta yo hein. Excusez na mukadi. Bana ba ona poto na besi ba beti combien? Mais pasteur na pena batu na façon na té mon cher. Ngana ko ke poto ndenge na ko ke poto e na lingi. Ngaza na souci a poto té. Moka omoni bu salté si o par exemple. Ba violer moi si il paraît mobali na ye. Mobali donc moi si makangu na ye. Makangu na ye papa ya mwana te a violé mwana oya boti na mbali mususu moi c'est moi qui mise na poto hein mobala 50 soki mbala 50 moi c'est 56 ans o qui mise na poto ah ben franchement au lieu na magam na média il faut kana soni makana nzambe na magambo ba konga na sina limbi mukai comment mutu batu ba mona batu ba komisi buzoba normal comment mutako komisa buzoba normal mutu asali mabe otiki ye ayepe otiki yo moko kimisi likona ngoyo ke non okimisi ke so protéger ke se bolingo saki tango ke nga bala moi simsu oyena buzo parce qu'on a réseaux sociaux pas na yo ebimi ndenge nini sango ngo siko tango yo yoki côté wana c'est bon akimisi mobali na ye et tout comme ça siko mobali wana za na yo présentement yo lo binini ngai na yebite hein na yebite ni na loba likwali kambo vous aveuglé na bolingo lokola non chez mukazi ngana mo gifuleta moi qui paraté hein ils allaient uza nani le kenge fait l'homme je te dis oh kenge fait l'homme là temps ya ko partager sangwana na papa lona neza bandeko elo nye sexa yo elo c'est ça que na retene babimisi info mo boy babimisi formation mo boy na en public na likambo eza faux c'est lo izala ngolukuta non likambo eza faux na part na likambo eza faux nga batuni moi ça mbalité na oh nga naza maman Yanel naza maman Yanel na fille na 5 ans donc ma fille s'appelle Ayanel pas ça pousser moi ndamo ma fille s'appelle Ayanel Chetou Fortune Claude. Moi, je suis à 50% congolaise, RDC 50% brazzavilloise. Aza congolaise, née, grandie, née na Congo Brazzaville, na Point Noir, grandie à Kinshasa, mais nationalité française. Ah oui, oui. C'est-à-dire que papa n'est pas Mouto Sarane, c'est un homme. Doit mobile messi mobile 135 kg, imaginez-vous. Ana position na mbongo ebele. Donc nana bona pena papa a mobile na ngana zana yo pe ma e mo trouble biso hein. Ozana papa wana trouble. Ozana papa wana to oya viola ki to yo kaki a viola ki to ozana papa ya mwana yo. Finalement ozana nani ma okivule yo pe. Ya ona biso ke avant na yana information na milliard bato, il faut luka oyeba. Il faut luka oyeba comment? Il faut luka ko luka information oyeba si c'est vrai. Batu na ngate soke za soto alukuta. Ba mo ba ina ngaka boy pa ba pibi yango. Ote mobalo na kutu ma okay ba e bona boy. Ngana madame boy no kika boy ba sentiment boy ngonde ne kamatanga na kena abo na keka na keka. On fout la banda wa $500 na comprendre siko point. Oh. Nabuta mona na patron. Kitoko ngalinga makamba boy parce que o sepisanga hein. Oh, on répond makambo au goût moko donc moyen te quoi. Te na répond makambo ko po na za les na problème na mututé, na za nga conseiller na likambuté. Ozomona, na za nga problème na mututé. Mais de autre yo ki que ozo ça la préparatif ya mariage na yo. Et là on a bengela yo na émission sikoyo na ese go yaka na yamba yo, et donc makambo nyo so na tenya makambo ya dibala na yo. Ba préparatif ya dibala eza lo lenge nini, eza ndenge nini, erango yango to sutukate. Mais c'est comme si on bomba pe mobali yango hein. Non. Nga ko bomba. D'ailleurs, nga déjà ndena vivaka même si na mobali po yebeza passe. En tout cas, fumeza passe. Ils savent ma passe. Encore moins na réseaux sociaux. Ils savent ma passe. Mais sauf que bandeko, ngalo ba piste na bandeko na ba beb sa réputation na ngate. Bango baye na ngombango na réseaux sociaux parce que balanda ke pas maman international ou Afrique du Sud. My sister na pese mbote ska ola na kati ya Jobo
maman ça qui banalise naie en tant que journaliste alors qui ben information na côté lokela ko ngako na yebité aye non na réseaux sociaux maman lobi na bango mobile ya mao yeyo l'homme en question mobile ne yeyo oh nous sabi ka ça problème na mobile yo abima na réseaux sociaux aloba déjà problème ya ça on a mobile po mobile kalate so ka bali mao to boy na biso ba kwa kize mao na biso alinga mobile na nga mawasala ki boy moko te makambo wuti ndesiko bandeko wana ba yena likambo mwana na bango na bateka mobile na bango ya kala na réseaux sociaux parce ni azobala pour ni azobala au monde ngezalaki donc pour na mamu merci na information na ye na comprendre que ça pinda journaliste e beluka pena ben info na source mais a contacter ngate malheureusement mais bandeko lokola babimi bango moko na mbele ya mamu donc c'est que c'est bon donc c'est que maman répondre bango. Voilà, tout na mituna ya mwasuka poto ke na suka émission toyoki ba comédien ba kotonga yo pour ne pas dire que ngalo ba na vérité omuna ina ba matanga te tumana mona matanga ba tumususu manai ko sala sala. Qu'est-ce qui fait que mikolo yo bendani na baninga no ba comédien? Qu'est-ce qui s'est passé? Non na bendani na baninga na ba comédien te matanga ezesika mawa matanga ezesika te mutu akedia yo da okina matanga se okimawande meme okuna donc pona olela pona partager pasi na ba bakufeli déjà soko mo kengela bato ye banana yaki nana yaki te se oki olela te yo ki otonga ndena matanga wana eza distraction ngana kenda na matanga na mawa do matanga nyose la ndamaki nazalaki neti Thérèse to kunda petite sœur no alandia na Lubumbashi mwasi munene mona 74 belle même pas ati mama bana 5 ayaika boloboko pasi ya koiti akufi bakunda ke dimanche tozaki na Thérèse na kina na ba matanga na zalaka nanga sauf que matanga soki komi lokola liemro boya ya komila kisato komi sika moboe ya koyeba na naza na force c'est que za matanga te c'est sika okendete malamu na lelanga na ndako na lelande na ndako donc ezaki na ndenga mabete déjà loko oyo e na polémique mbilinga mbinga luka bitumbeza la ngana lingaka biloko wana te. Voilà, Mao Givule to chité na Marmoitali Fondation na yo, Fondation Givule. C'est quoi Mao Givule? C'est quoi l'objectif ni ne motiva qui yo ça la fondation? Le que motivanga omoni na lobango femme seule au Congo c'est pas facile à vivre. Déjà ba difficulté nga na mona déjà nga kuna salaka ba difficulté na zoka siko na mona siko bano bazangi baboti to bano bazoboka na maboko ya ba veuve waza pena mobilité ya suki ndenge ni bana na ba ozala déjà naza mutumo ya mwa mawa na mukena nga na wazoka ndi na ngaki na sala fondation na pona partager na ba oyo bazana ngoti na sena ngai. Donc voilà objectif ya fondation na nga pona ko soutenir ba o bazana ngoti puis gloire à Dieu. Il est qui bien na hôtel au salapé na ni na pour na rentrée scolaire na hôtel ko ki na orphelinat moko na ngaba na pesi ba ni ba fonti scolaire ya bana po bana batanga moi mki na zalaki nango na pesa ki pe et puis le kwanga na za na enseignement na lokaki moi quelques bana na ba fondation on sala ba école mo na ba école partenaire na ngai ya fondation na nga mag fondation et po ba na batanga na futaka muke selo ba ko na nga na bango mais naku yebaka ba école eza na gratuité et puis bana musu orienté bona ba école mo eza na gratuité bana ba otango filé ba si bazaki ba uniforme ou fondation pesa ki bango déjà dans les bons na yebike nga na osala pour bana lobi ba pesa nga na osala pour que lobi nzambe akantelanga abomba ngai abomba bana nanga. Numéro de téléphone tokumi na suka numéro nanga téléphone c'est ba benka chez Mukadi na chez biso ba numéro nanga téléphone. Voilà matoni mingi ndeko Mao Givule na ndenge undimaki koya kwenye ma invitation na biso na sepeli. Mesdames, messieurs, tokimbongo na suka ya émission lelo matoni mingi na ba oyo bazwaki le bakoya kota la biso na chebiso télévision matoni mingi na ndeko tata komo na kimi papa Jures na pe chombote na ndenge ozwaki bilili nzamba pambola yo na bosani bongo te bandeko na biso nyonso wa technicien ya chebiso télévision na moni bongo ndeko Elias na moni Dinich Mosolo na pesi pe matoni mingi na sponsor na biso Yesu Kristo hier apesa ka biso makoki apesa ka pema na bomo yo fele na pesi pe batamite ma bembote to pensa ka pe na bino malgré muté ma be na bino malgré nyonso bosala pour évoluer te boya ko bina biso na buto mais to pesa ka bino ka mbote nzamba pambola bino asunga obongo la mitema
napesi mpe mbote na nga na famille Itamba Mobimba ya Rose ya Noela Itamba Civic Givule motema tuse mikani depuis Jobourg na ba nyonso balanda biso ya Claude Omeyata maman Nathalie Fikipo FBT Misalande depuis New York et puis napesi mpe mbote pa Taylor Mulumba mon frère chéri na plateau qui na plateau ayebisi nga to en charge ma give TV to tourna merci beaucoup mon frère Taylor Mulumba mais ok na pesi mbote na kamera na biso je reste na biso donc Taylor Mulumba biso na yaka nga ça bana liste bien que box nga non qui pêche na ngati donc voilà et ça va de vous s'abonner na ma give TV na sina che ba théâtre na nga sika on ezapiki toko bo consommer ngo donc chena neza nga moko ezonga déjà bolandango Civic Givule na Jobu motema tuse mikani un arabe perdu en Afrique c'est tuse mikani mon beau-frère papa Mathieu Benz mon bal a joué la Goli et tonton Raisin Koulimfouka depuis Cape Town maître Raisin Koulimfouka petit frère nanga et puis on a bandeko nyonso bozi bakwa olanda biso en tout cas merci beaucoup lisusu na bandeko oyo bozotanga komo nanga pour rien donc ça ne sert à rien il y a autant à komo nanga aux on a besoin il y a likambo to information mo quelconque benganga na ko informer comme ça o lo bango bien donc voilà merci Mao Givule bandeko balandi na pesi matoni mingi na Lidi Mukadi na bosani bongo te Orphelinat Vida moto nyonso aza na lisungi na ye $1 pour na contribuer na évolution ya Orphelinat Vida kasi numéro ezali wana obengi biso okota en contact na mama Emily Seti Mayenga mwasi Nzambe depuis Canada na pesi mbote Sugi Jésus Christ azongi te tokutana pour na émission sika bye bye